Oui, donc quand il y a une émission, moi, il y a un parfum. Il y a un parfum. Il y a un collègue. Un collègue Nabiso. Ce qu'on valise, un collègue, un bien dans le un collègue en pamba. Il a conduire, il a remarqué qu'il y a $1000 ou 20 000, quelque chose comme ça. 20 000 $. 20 000 $. 20 000. 100 000 $, ça va me donner $1 000 dans le sac. Bon, est-ce que tu as une chambre été, Nandimi peut être comédien? Il y a un moutouka. La 7e bagarre, on est accusé. Pour quelle raison? Donc, si le ça succès, maman livre a bien un biso ba comédien té, ba producteur no ba zaka sala chaîne té, mais si la déjà maintenant temps depuis pas comme maman a première dame té hein. Ba tozo ça de ba cassette depuis si la tourna déjà. En tout cas, té fa que mo simba ka msano na maboko. Parce qu'on est pas na motema na ye, na motema na ye. Tu peux échanger, c'est que c'est bon. Té fa que mo ka simba msani na maboko. Asi bien aussi ko. Musasi ko imuna ni mamse moi. Bo sepeli mbala mo. Pembe na mama bana bale ya mokuate. Ya solo wa musuli na musu. Pondu fo longola ba. Veut dire quel visuni? Tika. Donc équipe venant hein? Vous sentez venant SB na biso venant SB venant ya sodo li bende ko aizongi. Do tuno kana sentiment na esengo. Ozo pesa pena makambo. Kito. Ope ba pesa makambo donc. Pesa makambo ba pesa makambo. Ozo makambo. Tonga edenga zo yibanga zo edenga zo yibanga edenga yibanga edenga yibanga. Oh. Ingratitude en nini? Pas bien c'est ingrat, il fallait quand même. C'est bon balinga siko OK. Au moins ma bien na biso congolais. Pour pas bête la ta moi si ma boko ça les fort azo loko na ye. Parce que bango balinga ki un jour et bi makeza yete pour ba seka. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, la petite Beauté, merci énorme de votre fidélité. Merci Lissousou na bolamo bozali ko sala ya ko partager, ko commenter surtout mingi ya on a lingara mingi zalaka, ko liker et ça la rabiso bien ko tala du début jusqu'à la fin ça la rabiso bien. Je sais que nous avons eu un moment de silence bolobaki boluki botuni akendara pi ezanini naye. Je dire naye bobongama mutu na mutu nesika na bara mwana mayele na kelasi. Abang raté ce babaki si élève à sika. Pour yebi de quoi il est capable. Quand tu es capable, tu sais de quoi tu es capable. Boy à taille 75, bana mayele, batika la raka wana ba boujarate pour baza bana mayele. Donc pour aujourd'hui, j'ai invité pour vous moko ya bosé ngapé moi trop na yeto bana mais comment ko pensa tenke par rapport à actualité nene ezali kokende. Na ye boyebi ke ya lo barane vérifier ya lo bara oyo ezali ndenge kanisela mi pe ndenge ezali sans microbe sans mabé mais kaka ndenge ya kanisela on a ko pesa yimbote na yeto meka moi ko beta lisolo je suis sûr d'accord nanga fongola biso to yamba invité na biso ya no na pesi mbote MK vous allez bien par la grâce de Dieu ça va ya no kola ta makasi boye ya no Badideska kasi boy. Te badideska. Ote garena. Ah? Ote garena. Tenga za warion. Yo wario. Ah, mais ngaza mama warion. Te adides e lamba basala ngo eza griffe mutu te hein. Ngaza ka boy. Neti bo prudence mujinga kota ika na didas habité non c'est le cadeau. Copine ngai prudence mujinga mtatindela nga. Original. Obi original te ba ngona ba 3 traits. Et puis toi traîner dans madousu. OK. Alexandre penza tango osomba on a kati ya maison hein. Kati ya maison pe na osomba. Voilà. Et wa on a France. Ya no. Ya no malé. Ba ko solo la te. Ya solo wana. Po yaka te ko ozuka kepi oche. Ozuka plato bakisi. Ozuka oyena te vondo baka solo mapeka. Il faut bonga masoso yo bima pe na miso parce que ba otalo par-ci par là. Vraiment. Ba to otalo belé. De faut bonga maka. Obi ke likambo sako ebi makam. Sakwe. Sakoyo. Tala. Ah, o sake ba. O zelanga yango makam. Yango eza makam. Eza SB mobimba toni. Te wange utake pa mama nela ewonga. Moi ça passer à Nisembula. À partir à Londres, il m'a tindelenga. Esa nino.
Ah, ma ça be qui à 3000. Mais Marc Jacob yango. Marc Jacob. Mais on nga penza maman nele wonga mtatindele kinga moi ça pasteur anisembula. Ah wata. Opena original yango yo awa batie nanu awa. Yango. Na banini nango nyonso yango ka. Makambo. Naza soko ça ko eluki problème l'internet ondima. Te yanga maman nisembula, maman c'est pasteur anisembula maman nele wonga. Nde mutanga selenga bakoli acha isaki na. Oso mutaka kabele loko boefo. Te wana ndeko. Omoni wa fena za penza asa sœur na ngai ya mama mususu. OK. Donc maman Magi abotaka ye. Maman Magi abotaka ye, ngape maman Anastasia abotaka nga, mais atindela nga sœur moko ya dit notre mère, otokutana to se comprenera bien. Na mobane pasteur Anisembula toyokana kitoko to solola bien. Donc pasteur azwa likamnanga lokola ya ye. Donc soka otinda aibike ya no anyata moi jatance. So zo tinde loko fatina moi loko moi. Obike tango koti na lobino ya no kiti. Ya no kiti. On dit uto ya. To ya kaka to koma. Tala. Vraiment yango ya moko. So lingo ya na miswa batu ebike ba otala nga na France, Paris, Europe, Asie, Océanie batemo ki momba ba otala ngai. Il faut ça la présentable. Quoi mi fuji te. Voilà mi fuji zundeli. Quoi mi fuji te donc wa froissé. Est-ce qu'on a tuba benga mi fuji. Quoi mi fuji do yana mi so bateau, au ça l'émission quand même ça présentable. D'accord. Voilà. Ya non. Conflit à internet, to conflit à makambo théâtre. Bokanisaka nini. Et si la lobby et que si la ndenge nini. Bino et arrangeaka bino pour ba bino bo sepeleza la bongo bo maintenir yango bongo pona bino boliaka na kati la gloire à Dieu bana balia na kati babi bino boliaka na kati biso lia na kati bato bukutu ba saba shay kande balia na kati kwa ba bino ndi bolia na kati biso ba o msuto na biso ba bébé o tozo tambo na to ba prématuré to lia na kati te c'est biso mtolesa na chaîne te c'est biso mtolesa ka bato koleza na chaîne. Et que makambo na loba et ko na chaîne YouTube. Mutu mso azonga sele ngo analyse, mutu mso azonga ke tamboli. Donc il confie à biso ba comédien ezaki loko moko ya mafinga te loko moko normal, boko samne lo moko boye mais voilà. Loye batum so ba kena ba memi ngo ya solo. OK. Et comment normal et comment peut beaucoup de temps susu. Obie loko mo bebika ke na bete na ngandika mo be metokuta to solo mais moni mutu mo ba les dents. OK. Yo pourquoi approcher te. Combien là peut? Oui. Oui. Beaucoup de na matanga. Omoni ndengeza boye MK. Nako yate na kuti MK sasa ayagola na solo la siko na vie ate. De son na place bon fona pesa kaka bonjour à tous. Voilà, exactement. Bonne manière batu batanga. So na ye na bika so na vie ate bonjour sasa, bonjour MK. Place batu ba fait belé. Bonjour sauf mutumoko. Oula. Et le bini. Voilà. Tout masqué ma bête. Ngaso yé déjà place mo bato baza déjà belé. Bonjour un tel, bonjour un tel, bonjour un tel. Attends bloko msutu ba en internet et c'est msusu auto mona to salila. Parce que tant comme la vie normale esengi ke an avant di place mo boy en dehors ma boké. Yo sko yo pesi bato boy oteng na ba combo ya bato. O sauter combo an ce qui toi na rando. C'est toi na rando. Voilà. Donc ce qui nous a un jour confie aussi là. En tout cas tout ça bateau et si là mais ce qui peut confier aussi là. On a conseillé nos pays à garder qu'à distance. OK. Tous surtout s'embrasser n'importe sur le bango bongo. Tous s'embrasser n'importe qui kalaté. OK. Pour distance kalata. Voilà. Donc dans mutu na quoi na ye to bongisi to zana biso bien na bike si la solo ana Thérèse si la solo la radin tel aucune pas solo ana boye mais mon homme t'a gardé ba distance. Mais ndenge allure o makamongo ezokende bo mona te ke ezokoma mabe makasi. Bino mo bo e bangisa bino te. Le kola na nga vraiment na problème à mututé. Na vraiment problème à mututé na mona ngo mabe monter place. Tant mona rappel au vandi bo na ndaku. Oza peut-être na banana ba fingi yo makasi. Et dérangera yo te. Et là moi il dérange. Non mutu mo zo finga yo leke na bien. Moi ce que différence dans ça na bana no ba osekati parce que batal babi moni na kala ba ko so ba zo bake mutu azora mabe na ye o latsa mutu oza donc mutu mo zo finga yo leke na bien o latara bien oza kitoko beauté pena mo naturel ezali
otali po ningo bima liboso ka mais MK benga na le kan émission na il faut se préparer na lata nini ya bima na bima ka vague boté na chotambola poussière et toninga makolo non oya na bima émission non po cameraman na biso ko bando so banda na makolo ti na suki na yo oso mona donc le rôle va être que il faut qu'on aille à na net ça conflit faut na refinga yo zo ko finga mutu faut bonga mat tant peu mouton ba finga nde yeyo mouton finga batunde yeyo il y a pas match il y a pas photo donc ngato fingi ngata na fana bana ngako ba ko mbona normal babi ke monde ba mama ba finga naka monde ba mama ba loba na ba inji ba insanité moko oyo mouton na za bongo te mais ba linga ba latisa eki bongo de différence dans ka yango wana différence nango yango wana mingi mais ekomela yo te osenga lisungi pa ya ndeko moko ya théâtre o lelo bobeba na pe te na ezaka fait habitude nanga te obeta pe matolo te tes habitudes nanga te ngako mobile nanga moko mobile nanga moko na vivani pona singi mbongo za pasi na yebite au moins na mvinde to viva boy ya ngani MK muta koka zate exactement so batu bakoka ka bazali nde ba président de la république basala ka mandat musu ya simate angaka saka mandat mo wabia na zwi nange sinakei mais tanga zo linga sa mandat so yo sa mandat po nini le chocho ezana et compléter ba vidéo ezali uzomona mais nga mo pena neti boina tombo téléphone nga ya madame na senga yo mutali banda ke mutamabuki po boyeba ni ke bino na bino bobeta na raba voilà cause à peu place moi ça ba te belé MK cause anu na ndako MK na zangi sanga boina boy MK osalango mais bato belé ba matano to na bango mais na yebi ke so na 5 mam ça osango te exact en tout cas wana na biso te na lobi te pour la partie pris na yebi ke so na 5 mam a ko enregistrer ngate a osalango te a olobanoka ya no ya ko so boina boy sili pe sili entre biso mi balé pour na yebi ndeko na droite et pe sili gauche pour na yebi ndeko na mais ba misusu lo kwa no na senga te na meka te moyen na yebi zati ba ibo tonga na makasi to tonga na moninga azana nute bobeti liso tanga ya botie gentil ndenga bata théâtre bozala bongo tout ça la bongo tout ça la bongo pe na ko cité tout ça la pe bongo donc moninga ya aussi bisaki ya si bo yamba na ya aussi na déjà baza bongo makasi toza bongo y compris ngana na théâtre dans maboke na ko milongo ate to abongo pena pa to tongi penda ya gabi papa ya gabi ay to si ya gabi tango kesu de beta ma rappel de boyebi na bino pe ke eleka na ndindi ngona eza bongo na théâtre eza bo bato petit lo baza pe belé c'est théâtre bonga soutien otoke kandi toke bana peso ba yeba bana biso pe ko ba linga théâtre obi ke bana biso pe to ka bo to pesa ba théâtre ba yo ka te ba linga théâtre yo pekisa ki Sabrina na pekisa ya linga ka théâtre bon na ebite nzamba sa ka ngulu mais Maxel lobi ndeni bino botika bana bino ba sa théâtre na Kinshasa pona suka na ba suka mama Olive talela biso likambo boso mama Olive talela biso mabeza atalela biso mama Denise talela biso mabeza te ipeka batalela bana ba poto ba kesala na poto kuna mama sona na tina mwana ngana poto no 50 nzile pa mututi ngaba esiko kanga $9,800 wana na yebi bisolo wana ya mwana nga ya poto na ngina tinde susu na mboko nini ya eza Afrika na ebite soki na ebisaki na biya so voyage za mboka no te fanda laisser le temps au temps ekoyanza mbako sipulu voilà donc pona tinda mwana nga na poto to pona sela mwana ngai démarche à voyage no senga permission mta théâtre kabela nga mbongo te ni na betaki mbela te pa mama olifi ou bien na kokoloba mama facilité nga na mbongo na nga osungaka po visa sunga ngai visa sunga ngai ta mususu mama Denise mama Olive sunga nga ta mususu na nzela no mona okena facilité mais na mwa lo chocho na nga kena yeka boy na lunga na ndako na nga mwana nga sala mabokete alina ya kosengela nga mwana nga nzela pa mama Olive sunga mwana wina ko senga za mama za mbongo na ye soka koki akosela po ba o pa salela pe ba libanda pe ba ka lokwa bana biso OK exactement mwana zaka na libumu nde yanga tanga bimana mokila ko mwana mutonyoso pourquoi pas na senga so na senga bebo poni ko senga na biso to senga mama Vito mama Denise soka bato yo pe luka na tano senga te da sa 15 ans na poto mentalité changer aza so na mentalité na bino te mentalité ya Maxi ko changer makasi na ndimite ba dire na mso zo la que ça penda changer te ya solo na ba dire à Maxime susu na ndenga na ebele Maxi kala la cotiser ma compagnie 15 ans tala
savoir vivre kokasate kaso muto afana na poto azana ba savoir nyonso est difficile pour muto comme momi muto so akoza la tangi ba université française lo bango sala nyonso tout mais ana savoir vivre te arata eloko mo boye ba makambo nyonso tout esa makambo to yango tout lo na TV oko sala 25 bo ba sala 50 ans na poto bo yeb sabsoni bazape bazali baso se ba 30 ans na poto bazana bango. Donc, pour ton exemple, tant que personne n'a qui m'a fait chance, mobile a balié à mimi. A gagné été que Luka poto a passé. Bam souso ba Luka poto a passé tant que le babongo et les bango. Tu vois et les bango. Donc biso ba autre bana na biso non ba kokite koke na poto. Soto bito senga lisungi ba kende. E pe kama bete biso nde to senga bana biso. Yo des choses à na poto ba nous de ba siba ba bongi. Donc biso to Luka to bongsa vie ba autre ça na ba na kishasa. Ma bisatin. Na likambo etali bana ya Jani apparemment botikeli ka Maxime de charge. Ba sali moi récolte moko boba yebisi biso to tiete. Tes récolte té mais par rapport à abi ke bana na ba subir injustice par rapport à la famille ya Jani. Yé mutu moko rande mutazo sona na famille ya Jani batulé so bazate. Qu'est-ce qui se passe? Kasi doko abanda ki yango asu que bo apesa so ba compte rendu. Nous tout na ba question na répondre aux se cacher. Yes, théâtre pinza. Leki nanga lokolo bandaki yango Maxi Bondowe na biso lokolo bandaki yango yo silisa na ba famille apo benga biso to sangani to yokani ndeni to kosa pona bana. Papa ko attaquer moi makasi yango na abeleli ke famille ko attaquer yango alobi. Ba attaquer ndeni spirituellement, physiquement. Na physiquement na spirituellement. Comme ya reswana. Or que yazo bundela kaka il y a ceux qui déjà d'accord. Qu'on se le dise. Toi qui n'as ma bête, ils causent pas on peut n'endenga ma bête. Ok. Au soit qui n'a qu'un dengo tika liposa ba séjour na eux. Italika yomoko. Parce que d'habiter sur bateau nyonso bayaki. Excuse. Bateau nyonso bayaki bazakaka. C'est ba kendaki. Et depuis pas bakei mais il a préféré qu'il fanda nano assis à moi séjour na peut-être. To éviter le quoi au sala. Moi to kende ko condamner mutu ezate. Donc ce que so lande la paix bana Jani eza mabete parce que modèle lele la ki Jani c'est que bazana ba relation mo ba antécédent mo ya makasi par rapport à bato belé et puis ce que ti lelo afandi azolande la bana on a c'est que bazana elo moko ya makasi ko le kata musu babiso. OK. Vous comprenez? Tant que les gars babiso donc moi to kota na kata muzindo to landela makasi ezate. Donc alandela quand daso landela ça mabete mais to senga la famille ya Jani batika ko bundisa ye. Muto landela bana na bino moko pona bien ya bana na bino suba obundisa ye et ça la mabe. En tout cas batika ya landela. Yo ça la succès makasi hein. Ozala na pe kati do na pe ndene ça la pour conserver succès na tilelo. Mais Nana Benz succès à Poto, na succès à Kinshasa. Différence est dans l'année. Bon, na kolo baboye, au moni bateau mingi balandara biso, na Poto lelo ou bien kala, ba cassette bande pe ko tekama. Succès za ki kaka. Différence na biso ezali ki biso bato à Kinshasa batara biso na ba télévision biso ya Kinshasa. Bana biso mi kemikyo balanda maboke. Voilà, balanda na nzia tango zo tambola. Bon, bato ba monaka Maxi za ka munene a voyageaka. Na Maxi wa lelo moi mince akoli pe asusu na beauté ya bomwana azaki na ngote mwana tamuswa na ndaki na sature ya kala na raga ayeba esu lelo te. Exactement. Différence d'angweza moto amona nga depuis na mandé ko tourner par Caleb nazaki na RTGA ti lelo ba pièce mususu présent Caleb basala kana be abenga nga la jouaka ele kana maboke ele kana biso TV ele kana par-ci par-là ba chaîne qui ça est différent parce que na Poto-pe je suis pas sûr que ba tourner théâtre nous sommes des épisodes de tournaka semaine moko ko za pe na tournage semaine mo m'appelle au Kendaka banda lundi ti tamsu ti dimanche. OK. Ne tu boy dans la tournage ti dimanche. OK. Oso mona les gens de monter na moto afin na Poto peut-être à comme kene ka kayu. Il y a différents succès et okita yo bata Poto ba mona yo Teresa bona boy. Yon mona rabatu mi balobaka Poto esa cimetière ba artiste tango akei azo sa su musala comme il faut tendenge za kikala donc ako kokana na ndimite ke succès on de exemple bana biso ba ke ko sa ba spectacle il moto ba memi bato ba na Poto so ba sali spectacle on a peut-être bon ça bongote voilà donc ndenga mabete bon ça la raison alors ba salo bon ba salite
pour ya lobby ce qu'il faut ça succès ya ça succès na Kinshasa na poto te kasi yango na lobby na poto eza moi passe na poto eza moi passe pour asa succès sous donc façon ga boya ça ba film na ye akei ayeboye baninga nde batuna ba film na bango awa ba cheye a jouer asa une bonne actrice ça la film mais kangi na Kinshasa asa film na poto kangi na Kinshasa telo kuta basala tie basala ba film mingi na mona penza pe ya poto basangani basa pe pièce et l'équipe internet mais ça c'est qualité hein. OK. Ça c'est qualité. Donc ça c'est salami qui est poto biso pour mona ba pièce mingi to salaka. O to sala awa ya banzonzing. O ekenda na poto le londe bana biso ba motala ngwe biso na ba téléphone ba motala ngo boy. Mais MSO ele kana na télévision na biso te. Eza bénédiction ya bato ba na libanda. Mais biso pour bana biso ba biso to salaka wa libanda to sala ba télévision locale. Eza différent. Eza différent. Na makambo nyonso Maxi amoni na kolandela matanga ya Yajani alobi tour oyo. Ata yes nzambe ye moko akufi. Akoyaka lisusu te. Kasi ye mo amite ya miti. Siko ye mo ebelo koni amoni. Pour ngane ti banda ya no na moni ete. Okutani te. Ete na kuta ina ete. OK. Ozomona ye mo ebelo koni amoni elonye salamele pour a gérer bongo pas wa décision wana. Mutaza azo bate muto eba eloko nini e salameli ngai. Pour lobby na mekasuko tia lokolo te omoni ba makamto ba africain to ba bantu makambo mingi ya ba famille bato koleka on les devant on dirait yo moto sukisi ba famille muso ba omona ko bino nde bolé mbongo nde ni bo mikanga mabongo c'est que bolé omona peta mususo landeli bato ba lela bango pe lokote mais bo bomisi bango ka le likolo ya jalousie nde ni ba ene bembe boto ka kuna mtu mo apesa ki boto bo koti na mpungu pour rien au moins msupe ba l'équipe mbeka pour rien mais ba lela bango lokote. Donc ceux qui a témi bongo ke ezambala suka muto akufi aya ezaka ye bravo mabeza te ezaka ye bravo mais entre autres oyebi ke ba yibi mbongo oui donc qui une émission mo ba yiba ki mbongo so na ba parfum ba yiba ki mbongo ba parfum moko ya ba collègue na bino ba collègue na biso soko valise yango collègue yango bima na ndeni bazao zala na collègue en pamba azali ko conduire ndai a remarqué que ba yibi $1000 ou 20 000, quelque chose comme ça. 20 000 $. 20 000 à $1000. 20 000. En tout cas, on a évité. Pour une bonne et bon temps, ça c'est 20 000. So $1000, ça va me coûter $1000 dans le sac. Bon, est-ce que tu as une chambre été, Nandimi peut-être comédien. Il y a un la mutuka. La 7e bagarre, on bazo accusé. Tu évité pour quelle raison? Tu n'as une question, monsieur. Hein? Tu n'as une question, monsieur. On a changé de question. Oh. Maxel Abissi la na Bellevue ba na succès te succès na bango za lié na maman Olive. Maman va ça la théâtre. Maman Olive mta sali bango. Te maman Olive va ça la théâtre. Te maman Olive va ça la théâtre te. Bon ce que succès maman Olive peut bondeni. OK sur ta tête moi mutu na so pété. Ce que maman Olive va ça la théâtre te. Maman Olive va bima quoi médecin mutu moko boye. Bon samaritain moko bo abima na monde ba théâtre ya ba théâtre asunga bato après si mutu na eloko na ba bazaki ba gagnante makasi zaki bande ko na biso mibale ba tiango na misana bango siko ba sala ba filmer na bango ba poster ba film na bango bato ba tala ngo bazui succès siko maman Olive apia bango succès ndeni babini n'était maman Olive bango mibale bazani te banga bazani par tete tolongo na point on a tout point na vie batuté batu nyoso ba sali ba chaîne lelo so talama maman vous me taper ba mbonté OK qu'on se le dise batu nyoso ba sali ba chaîne et talama maman lui va pas ba mbonté taper bon abonné maman lui va pas ba abonné en plus ba abonné non déli question ba to ke non ba abonné te to ke non na mbongo parce que zaki mbongo ezaki chance na bango ke bozui bo sa musala omoni bon bayamba mo bazui bo sa musala ba mo bo futi batu mbala moko mais contraire ezani ti biso oyo pe batu misuso babandi sima bazo ba suyer ba front na bango moko et différent ba peso fond et démarrage non yo ba peso lokoto banda eloko yo moko mais tango tie yango na nzela oteka maman va bengelo ba cliente muta pesa ke fond na ya démarrage on to capital o mando teka ayo vana na bengelo ba client boya ayo tu ba bonité ba bonné ba kotala eloko yo zo sala ya malunga ba s'abonner bandi kotala
bon ce que succès de bango te pas maman de maman sala maboke te azaka muto passe te père na maboke ayebi aye asungi bandeko asungaki mais le quoi maman sala maboke te en tout cas yemtu apesi bango succès te succès tant ba si le ça succès maman Olive abenga na biso ba comédien te ba producteur no bazaka sala chaîne te mais si la déjà maintenant tant depuis pas comme maman première dame te bah tous ça de ba cassette depuis si la tourna déjà ça c'est beaucoup vénérer beaucoup adorer parce que maman Olive a tie bango loboko au fond bango mo ba na eloko te wane comme motema be wane eza kitoko te wane eza kitoko te en tout cas on a tout bana pe pembe to ba bosolo en tout cas to sepelaka na elo mo botam su muntu azu bénédiction mo quelque part yo tam so za na gauche côté mususu omoni biso mo ba comédien lelo MK to bomba to bebisa ba bénédiction absolue kwa motema mabe mutu moko fala sele bino bola moko il faut pas limiter place wana mais botiele limite barrière bino moko moya asa approcher bino so ezateli kwa ba bilobelo bi ke biso mais oui biso to kenda ka Dubai liboso na mer ki ça c'est ningana ka kisenge kuya diko motema mabe ba to batikala kawa mais tam so zaki kaka biso to zaki premier tour peut-être 2 3 4 5 6e ekozala dobo betaka maboko maman otema zalaka motema boboto motema malamu peut-être hôtel so liso pas na bino ale bino boye ba ya ko finga ba fingi ba ko babu maman ngo motema ne loko esalisaka ya kaka mais te ausani alimba na yi pour mobali ne pas retourner mais maman iloko ngo bato yo sunga ka barobe ya ko kama be bato ne chiboye na ebité likamoni chiboye maman Olive Maxi oyo ko oyo lobaki 6 muta pesa ngo ezanzambe amen yoko kabela ngai 500 photos mona batu misusu ngai ngana à l'époque basala ngo opération na hôpital mona matete hôpital on batongo ngo pena étage ba pandisi na moi mke mukona ngo lobi banda oteka maki moi bana bateka maki wana ka batambusa maki abina à l'époque banda otambusa maki papa atambusi maki atongisi babilamba moi keteka na Brazzaville aye boya comme so babelo ko Brazzaville ay koteka pa ti atonga hôpital a munene siko bisanga muto akabela ka mbonga somba nini bobenga on plateau à maki wana ayebi ke tamusu muto na koma bongo eza eloko ya muto ezaka na kati ya muto mpifo pouvoir ya muto na muto ndenge na ye ache eloko ne na mesa ba somba nga muna memaka nde yango problème nde eloko eboma biso ko memango ko lakisa nga mais tant nga la komi na place on a pouvoir na ngeza ya yote tamusu no leka yo ora eleki na beta lisolo nga pona kutana papa badie na ndo tika muninga na ngepa kopena oui na ndo tika muninga na ngepa kopena yi kopé ya camarade na ngai kopena ye kotala yende papa ba Sabrina wow siko bango mi balé tant ka biso na eto kutani bango omonika dernière raconte to kendaka baboyana tikoloba je te jure ndako mboye suna ko sa te magia zali kama na za akobala na mateta bala policier OK donc omoni de ezali ka jour wana pont wana ngana koma wana na kuta na mutu wana bango bakabwani biso to continuer tito bato botina bana liwande ko kabola biso donc il n'a koma place moko pona mutu mais so na komi pona mutu wana nazaki muta chance te voilà nazaki muta chance te quand na comme un jour à liboso si pe bi ba benga nga soute mais so ki lobi ba continuer ko benga nga c'est que na ora et l'homme na kati na ngezo bouger et sengela ina koma na pone beta kune sabu et que ozomona makambo oko mema nga place moko boye mais étoile ezate étoile moza étouffé et brûlé te ah pour même sur muto poani non mon monté une fille on dit ah te mais musu soye boye batu ni so baza joyeux batu tout ba sepe ba seka ba sololi oui so monde ni ndeno tiki camarade nona et salamaka makasi ouais et salamaka to kanga ba chance ba ninga te donc to ndimela pena mingi maloba wana te net nga personnellement nga na boyango po maman lui va ça théâtre te maman lui va kabeli mutu mbongo mutu musupe nde ezana soki neti bakabela esila mbongo alobi bona sana nga mchaîne te asomine bilamba bakabelo voilà tika ineka ko saba tourner cha chaîne baninga tonga to banini maman il faut mutalaxer ko lata akamwe donc mutu ba pesi mbongo na ebite so maman c'est bon bo sala ba chaîne na ebite so maman c'est bon bo sala ni muna mutu na idée na bité théâtre na biso ya ba cassette ekufi na sa chaîne oyo to sungana c'est tout et sunga pe hein et sunga pe mais oui esunga ko OK tournage bozo moi le chocho na oboye
et sunga makasi ne chiboto ti tournage bona SB mais salaire modèle mateli na mba moko ndire sincère. Ah non, tiko lo babo poto tena ma film siko. Aïe. Ne ti à sens, ba benga wa sincère. Sincère. Nga mona tena mamsi elo nini o bon go beta ba lo ka mabebo. O lo ka kanda boende. Na visio. Oh di ne. Salaire mati. Donc essaye bien sungaka. Oko fa ba kwa bengi bo salaire mati. Ngolo bien comme tini nga poser question. Ya nini? Pour ba songe. Te. Salaire échangé. Film mo bo tourner. O bo tourner. Salaire échangé. Changer ma kasi. Kala salaire zande. Ils ont appelé normal, qui toque bien. Il y a quand même normal. Quand même, c'est ça qui est normal. Mais dans ma film, c'est ça qui est normal. Au yépe, au tourner peut normal, au salaire peut normal. Mais ça, il y a un salaire en gros. Ça qui peut bien pour la biso pour la SB. Mais à 100 € salaire, ils eh, président, ils sont habités sur Nini. Eh, maman Katika Nika, habité sur Nini, bien Baku Koyo, ate. Tikaboué. On va faire Moussa, on peut valeur. Et peut sur valeur, au seki, au lembi. Via yo ka via za songi. Tikaboué. Via bendinga non. Nana. Omonia. Mamsa ngabi ka bongo ne ba pression. Oh, Tikaboué. Nzambe. C'est quand même pas. Ngabi kandi ba pression yango penga na ngwa. En tout cas, merci na Mams Bisalou. Si là. Valoriser pendant Moussa. Voilà. En tout cas, te faki mo simba ka Moussa na maboko. Parce qu'on est na motema na ye, na motema na ye. Qui peut changer c'est que c'est bon. Te faki mo ka simba Moussa na maboko. Asi bien aussi ko. Moussa siko nguna ni mamse moi. Bo sepeli mbala mo. Pembe na mama bana bale ya mokuate. Ya solo ha musuli na musu. Pondu fo longola ba. Veut dire quel visun. Tika. Donc équipe venant vous sentez maintenant SB na biso pena SB pena ya soda li bende ko aizongi. Do tuno kana sentiment na esengo. Ozo pesa pena makambo. Kitoko. Ope ba pesa makambo donc. Pesa makambo ba pesa makambo. Ozo makambo. Ah nzambe na ngai mais bon matano ba salaire te boya ko ya pamba. Oh mam sa matisa ki biso pa doka ya no loba kuna tikato meto. Wela nsala. Mbadi. Yango yo bambambati. Yaga bipe kuna lobi mbo okanisela bato esili. Ba pesa bino réserve esili donc. Ba kanisela eso yaga. Yaga bipe lobi mbo ba mfa ba kanisela bato. Il a eu 30 000 et Sili. 30 000 doit pas quand tu vas. Quand tu vas, bon, on va Sili. Tu vas foutre tellement que Sili. Donc, tu as ça soutenu. Donc, l'équipe Kaka. Donc, équipe Asika, d'accord, mais. Équipe Asika, c'est trop dire. Équipe Wanaka, on va travailler dans les SPS à la ok. Parce que même ça, on est en place. En place. Mais c'est le manager Yann, n'a pas si Mbote, n'a pas si Papa Lumbu. Mbote, n'a pas si équipe Nyonso. Bon, on peut si Mams, voilà. N'a pas si Mbote. Jolivin Malongi. Jolivin Malongi. Ah, Jolivin. Je vais ça zongi. Je vais Malongi, on t'a filmé qui biso. Ya solo. Je te tourne. Jolivin Malongi. N'a pas si Mbote, c'est grave. Arnaud Pazon. Arnaud Pazon. Voilà. Arnaud Yango. Yango. On est bien. Au moins l'homme sous séparation ça ma pour battre musuba vers la bentala même bible le bela biso nzamba ko boma mutu moko po mutu musuwa nzila. OK balongoli bena mutu mususu po mutu moko mutu mo battu bible le barabo je donnerai des gens à ta place. Voilà yango bible le bidon on peut ça battu ne sika na yo donc mutu ko leka na po battu musuba zwa kimia. OK so séparation des équipes pour SPS zwa kimia nango je suis d'accord. Pour battu ça va se retrouver. Battu ça va se retrouver je suis d'accord. Et ça là il pas cité. Yanine. La séparation. Et Sengo. Bien sûr. Très bien. Non, le bamam non le bano yebango. Vous venez puis pena so lobby pena za pena ya. Vous assure que bana comment il ko emboîter pe musala ya mams. To beta mason sus. Le quoi de mams ça su musane na maboko. Ba les ont dit mara mebele loba mara pour la chaîne à mams. Mais chaîne à mams. Est-ce ya mams? Mais ils auraient même depuis quand l'autre côté ba loba que non ndenge zana ba ezali na basubasma moko boye o bana ko beta mason que mam saïba avec ignorante. D'accord. Qu'on se le dise. D'après ngai na kibo mokolo na ngama tande bato banga mokolo mako na pena mokolo na ndenga kati na ndenga tata boye na ndenga na zabo na pena mokolo ajeke po mutu lelo ata mona mwasi so ba biso kaza na 30 ans benga mwa muke se ka mikosi te ayebi lo ka luka te ayebi lo ka luka te mais ngaso na biso kina na cinquantaine d'âge se kina mokolo ata bo dessiner bo tiendenge nini na fama mko na koli donc so moni ke sika mo boye mutu moko azoya po abebisa musala ya mutu moko boye a souffrir nango
amoni nango passe sacrifice à se donner corps âme esprit pour na musala likolo nango pour na kombo na ye oyo ezalaki wana siko yo na subasima moko boye obetaka lisolo moko boye oyo mutu wana za ignorante mais likolo ayambako ka bien mapesa ko pe confiance à 100% ayambako bien opesa makana na mutu na oti exactement opesa makana na mutu na yo po ngana oyambo bien na ono problème te ngana oso bien na ana okitoko mais yo na sekuna obetaka masolo moko boye eloko eza ya Thérèse te eza yanga eloko bo Thérèse ya luwango parce que bato nyonso tout bazaki sur pourquoi parce que muto yo ngana collaborer neli ti yango na ebisaki neti tonto Irano tonto Irano bo bandara boye lobi kuno ka chaîne eza ya Thérèse ya te eza yanga po anil po mam sa kutana likambo fo biso surtout lisu likola lisu to sanini to banga to maele donc mam sa zaki ignorante avant daka mais ma solo mo ebeta marana scène et donc l'autre côté pe baba yoka lisolo wana nde bayaki na plateau na courage na yebisi yo ma solo ane tambola ngana na muto pe na betanga solo to sala discussion sakana te abiyana ondimela ngata un jour chaîne ni za ya mamste ce que basirance convaincu pena voilà assurance wana po azwa penza monopole oloba bon c'est que ba yebi source likamone zo bimela OK ba yebi beta to lobongo ebi source kamone zo bimela c'est que muto azalaki wana o ngane to ne ko collaborer na ye ngana e baté na c'est ça lia kanga OK donc mais avec serviteur de Dieu n'est-ce pas makio na bazé belé ba serviteur de Dieu makio na ba belé baza pesé belé ba on de ba bebisa kondima ya bato et belé ba bebisa kondima ba belé ba tout isami mais oui ba tebe ba tout isami za kitoko te tant neti ngala pesi confiance place mo onga na ebité salelanga lakisanga parce que yozo gagner pe quelque chose na simawana osela ngango filete pourquoi lingo katanga ka loboko na nga mobimbe koma yo mais yo na oya ye poni ya badaka na magana o wana za SB ya sila bisalo tala kombo njoka pe na simana eza suka kombo de komi marque siko yo tala siko yo yo poza na chaîne ko profiter pe na simananga mais yo solungo comme ça ngo nyonso ya yo et bien te en tout cas été apé bato misusu o basala bongo en tout cas basala mabe po bato belé pe balela ba chaîne baza makasi ebungi pe na chaîne ekei ezo mwana isuti mabe makasi ya gabi pa uto vivre ngo chaîne ne bungi ala muka na tongo chaîne ne bungi mwana na asute ana collaborer na mutu wana ayebisi ya kosepelisa ya sepelisi Chiko le babo. Donc tumba on a changé comme na bolembo officiel pour ebunga ki na lolenge wana makamka ba collaboration ka. Zamba tala ka ba to na poto ebité vraiment mutu penza neti boye gabi za star makasi star mo munene. Ne wana ekoma ki munene makasi. Na munene makasi mutu ache ba effort na yeba ni na yeba. Mutu ko kufa eloko na eza société na mo bimba yango wana. Mais yo zimbala mo diku ozu yango. Mbongo zole ya lisumu na kombo mutu. Nzambe. Nzamba juste. Au moins pelo kongo peke musika to oche na bakanga ngo elo be kota bo ba bloka basusu ba benga mam c'est ingrat par rapport à likambo wana nandeni ndenge ni mutu edaye banda ba banda bo mutu ngo edenga zo yibanga dedenga yibanga ingratitude ngwa ninyo ba bien c'est ingrat il fallait quand te ba balinga siko OK omoni mabe na biso congolais po ba betela ta mwana mwasi maboko asale fort azo eloko na ye siko bango balinga ki un jour ebima keza yete po ba seka Babo moni to bisa bino nini zaka na ya yete mais ce que le ko ebimi keza yende moteme koti bango sum ekenze koti mabe kitorote d'ailleurs écoutez même qui jusqu'à ce que film oza qui compliqué et katana à un certain moment ba changer ba ba donner makambe belé voilà et ko na lingi na compliqué na betelanga na moli solo compliqué po yo pena na santa ki na kati santa ki yo pena na kati do betele biso na moli solo compliqué si même moi kitoko c'est compliqué c'est vraiment compliqué. Donc même si na habité un peu de respiration ou bien aïba likambo ekoya na titre na inspiration inspiration kaka donc vraiment c'est compliqué à mutu o netinga na obeta lisone tianda kunanga moi si moko boye oza moi si kitoko Cardozo oza ba capacité nyonso ya libala mobile pa lingio makasi mobile osape mobulute avant de lio kaka papa au mari mais aujourd'hui
TikTok na première position kenanda kuna yo commission le quoi yo mto créer yango et en plus ko na ngosu mwana nga mobali c'est compliqué alingi Cardozo yana ya kotrane TikTok ba live mais copine ya salangote c'est compliqué voilà même si yana libala mais copine ya sala yangote donc muna mutu atemi vraiment na film wana ayeba toujours ça ni na vie et loko e ko aboutir na nini donc naza na nga na temps na ko ko se mbai na nga nyoso na lambeli na bongiseli mais na temps mo amukeo na ko kota na TikTok so ça ba live na teka biloko na sala rabo na ko sala ngo mais na zwa ba TikTok kotika mais oui au moins tant mutu tant to bala naka to koma keloko moko puis to yoka to tambo nzela moko exactement tout tambo nzela moko moi si femme soyez soumise donc il faut se soumettre na ordre au mobile pour mobile ndaza chef yanda kona ya famille wana ozo mona ngana mona basi mususu azo mibenga mwasi ya libala mais aleka na télé ko finga ba insanité makamo ezanga tina je vous dis ya tina te mais ça mwasi na mobile nanda ola kisaba derrière c'est que mobile wana aza mobile ya solo pinza auto étiquette pour mobile opana babi mobile na c'est opexana moi c'est na chaîne on a fakata ou bien tchama kambu normal teka ba mama yo za moi c'est libala teka boy sala ka boy ou bien sali ça ba film ba comédien bazali to pesa ka ba émission mo ya ba lubu kolamba mais ba o ya ba injure ozana bana ozana mobile penza ya mobile fakata moi c'est biloko wana exactement pour ba retomber pe ko kwela mobile no pa na ba mythe ba mythe andeli madame ba saka biloko abone ba TV est-ce que ko finga ba injure c'est normal. Pour moi, si un moutou, aza sous ordre mobile inaï. Exactement. Même Bible le bien. Ouais. A sous ordre mobile inaï. Mais Bible c'est celui qui trouve une femme. Femme union sortait une bonne femme. Exactement. Moutou union sur moi oh na c'est lui qui trouve une femme trouve teint. Moussou retrouver femme retrouver ma l'air même mine de sandou ya makambo. Vu no pe baby. Donc en matière à mariage, so rezu moi ça ma bé, li fait le nom de na moki. Exactement. Ozo mona donc ba mabala ngo yango to mona Neti Cardozo et pas ya Omar li fait le Omar ezaki na mokili po azaki tranquille te mal à l'aise tinga na ko bimanganga ya lokuta au grand maître alobi sale la bo sale bo ye pas Hollanda ebika ke grand maître nda alobi orke grand maître nda alobi orke nazo lakisa ye na libala basala boye bazongisa boye babongisa mbetu bachaka parfum basala boye ba biloko na basi musuba ye bango te na lalika na sokolika na keka na mbetu dans la na contrôle mobile na keka na mbetu moi de on a ça m'a pété grossé moi ça fait on est oso nzambe regarde c'est bon là les 2 semaines ils allaient quand mbetu 1 semaine yonga moko tunga mo bona la nga mo lokola na 30 semaines ata yo moko boka ozola na moninga 2 semaines na ba moyo susu ndeza bo kitoko te donc to sunga en tout cas merci la même c'est histoire on est qui vraiment kitoko na partie na biso yango na etei vraiment etei na tunelo mo Natuna. Oti tournage. Koleki to. Ouais. Kolia. Na tournage. Kolia ya biloko. Oh, kolia to lia ka bien. Sylvia Zongi Lambi. Sylvia Lambi. Oh, diga boy. N'importe quoi. Sylvia Lambi. Comme quoi na mona ko ba biloko na ko. Ah, to vers la tournage. C'est compliqué de tournage. Ya attends mon fou ma bama. On est qui m'a foutu ton nina habité ça. Fou ma ya nguba le misa mafta bine non ko li ate. Ba tu le cameraman so ba li ka ngot. En tout cas nga ko kate mais Sylvia Lambaki. Sylvia Lambaki so pondu na lo so riz parfumé. Ah n'importe quoi. Quelle beauté. Beauté to li ne ça salaire so bien na suka. Oh là là. Ah nzambe na ngai. To so nganda ko to vanda totala na ka totala to beta ma solo mais ndako ezela biso bana baza kuna bakoko ba ozela biso ba RSO l'équipe ba bengo mama zonga mais outi musalo zongi très à l'aise nini koloba na baba coupe nyonso na mams baba coupe de partout en tout cas na ebiki conseiller na biso munene président biso yo Chwangodi en tout cas papa tika biso te soto za na likambu toki makepa na ye ba mama Kanika président Yoshua mama Katika baza na pointe ya zozo na ende ya zozo ma zozo bien bien ke ma zozo nga benga ke ya zozo na nga en tout cas batika biso te ba ebiki o so likambu kweli bana biso SB ba ebi ndeni ni bako bongisa ba résoudre likambu ane koleka kimia en tout cas ba condoléances na ngai na Karine Montoaza wa yaki kolela grande mère na ye akufa ki tozalaki wana na
Katanga azana nu awa titango kozonga en tout cas ba condoléances na yo na famille mobimba en tout cas na PCP émission Sylvia na comment pesa mambote ah toké to pesa sima lo babi no ba katwa question babi Linda Longo SB Linda ba émission de l'état autant yango te na tango bandaki papa moko koko babakuka na pesi mbote ngalela ndeni Linda Longo bolongo Linda poni ngasi oh ma papa makamba olo beza solo te oh l'autre là ba l'autre camp ba tie na ba nini o ba be Linda Longo en tout cas na otuna mamse na hebite na koyi koya opesa sangwa lokuta te po jour tozaki na pe akena bokeseni akena bokeseni ataki na bokeseni mutapesa kama mamsilinda zongi na tena ndimite aza so aza te bon moi papa Marlon oyoki hein aza na poser question directement en tout cas tu ko beta on peut jouer na tournage te pour na SBP soto en tout cas ma solo akili les arrêter to se focaliser kana musala et puis bato to kutana ne to kuté to c'est musala mona tuna te Linda koya nani bwa koya en tout cas ezakate voilà na ebité mais na osona na mamsime na ndimité ponya longwa papa Marlon réponse na yangwana donc na ebisa ko déjà za bien makamoza nango bien et puis mam saza ennemi ya bokesenité ata mukete faut boyer bayango ala ennemi aza pena na bon muta se discipline naka et siko bo linganga te na kata lokolo na kende te po ba gentillesse a lokuta ekoma mingi mais na ndenge na ndenge na fandi na mingi na kota na kati na epona lobate mais na ndenge nga fandi na mingi na muniki fimo abanga makambo za pena ikamuna mutu te éviter problème à cause na problème na ndeko te po ndeko pas sungi mingi likambo yeko kuya lelo ndeko eli bango mi bayi pourquoi ko ibongo mais ndeko pas sungi na temps moko bato batamboli elongo ti boko placer dans la bibo kabwana to kabwana kende boye wana pas pour na bénédiction na vivre voilà c'est ça donc c'est juste ça na ndenga bana nzambe bakabwana bongo ça n'est pas que soki ndenge nini non tout se passe normalement bien siko ko pesa no bambote pona liloba suka ya pona ngisa liloba suka kasi mto pesa ngalo ko ezate bambote na ngaka kaka comme nous, pas de problème. Bambo tenanga pesi na maître Blaise B quoi coach olympique, il y a un entraîneur, aza judoka ya makasi champion olympique mais c'est le sénateur ya via judo na peso bambo te belé maman nela yonga papa ni sembula ba bisou na yoana Karine Muntu Karine Manessa ba bisou trop ba bisou je t'aime trop Karine Manessa na pesi bambote na ngai na madombi ya manyanga mama Nadine madombi ya manyanga na pesi mbote to sangani batunyo sa Moscou to na groupe moko to kutanaki déjà OK et salamaki kitoko makasi bobo benga keteni mais ya zawa tete ya na Paris ya na Paris ya na Paris sur la partie mais il faut maman dombi il faut ko tana kati ya groupe faut ko tana kati ya groupe l'union fait la force to ba bongo vraiment ba projet kitoko ba ninga ba utaki libanda baza ba misusu ba mukolona to zalaki na ensemble bazo voyager ba visa na bango ba ke ba Paris ba ke ba bisika na bisika donc ba projet zé belé prochainement de 25 tokoza na réunion na ko filmer yango ba di kanyo sende ni ba ovanda donc ezaki to makasi et puis ba tout ba beta ki sola madombi OK ya zala akara lokwa moi jeune fille agarda taya kitoko moi c'est kitoko pembe pete madombi ya pembe makasi tina kati donc madombi ya ma copine na peso ba gros bisous passe aux ali maman Nadine motema ya papa Ipo mère double maman la parole vina ket chana ba double wana msusu o ba botami na poto na kombola bango te na bika ba oya nga ba botamaki awa en tout cas na pesi ba o nyo surtout balinga nga ba mbote ebele ML Muswamba ya Titi Kalu na pesi mama Berfoline mbote na pesi Bibi Watunda motema ya Jansi Dioka ma belle sœur na petit frère nangai na pesi bambote nanga suna opesa na nani batongo mo bakima biso na mutu mais to solana bango kitoko en tout cas bino tout bolinga ngai vraiment na lingi pe bino mamilu fwankenda nanga bande ko mamilu fwankenda nanga eli sumuso na bosani mamilu fwankenda nanga ya kati ya kala. Donc merci beaucoup na bino nyonso o bolinga kaya no na pesi bino ba besoin en tout cas prudence mojinga moni moni Adidas on ndenge sali wa bino kenda Adidas arena na saka kombinango ya marque donc biso moni ndeka to solo la bien boye mutumso otalelo mo boye et c'est pelisi al bitin na sombela ngo copine nga prudence mojinga moi c'est muluba ya moindo so tali vraiment biwe
Mounou Bamoko Alalia. Donc merci beaucoup. Na batu nyonso balinga ngai, na ba o balinga ngai, en tout cas ba fanatiques révoltés, ba gros bisous na bino. Merci. Les fans révoltés là. Les fans révoltés là. Ah, vous là. Bokanga. Bokanga motema ezala bongo. Donc ezala rara, nengo changer bande, kanga pe motema, tika pe mo ba commentaire moi mingi. Bien té les fans révoltés. Teba ya kaka pote baki bazali. C'est ça. Surtout tielo ko ba commenter. Ah, ba commenter, ça va bien hein. Bien kaka. Merci mo ko ekota. Voilà. Bien ekota. Tika ba mbaya kana bango. Boya pene belé, bo commenter pe ça bien. Ngasi on a like rande ba commenter na bino. Nde problème na na like ango. O fingi nga na like. Donc bingi bongo nzamba sunga. En tout cas. Nde to mona ni bongo prochainement ba ko kinyo so na pesi bino mbote bisi ka. Ba ko ba ange adorable. Makasi. En tout cas bino a tebwa likolo. Na mona na ba fana boete banana banda vie. Le meilleur fan du monde. Ah, le meilleur fan du monde, Baba Cook. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Na poste, bote maka na poste. Toujours au poste. Bozala wana. Naleli. Donc Baba Cook nyonso merci énorme, merci pour vos conseils, merci pour n'abonner sur Bazaki Nanga pendant le moment où il y a absence Nazaki Nango, beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont parlé, beaucoup m'ont conseillé vraiment droit au cœur. Na yebi on peut na simbi yango na so sale la kara oka boyi bisaki ngai. Maman Katika Nika, merci beaucoup. Président Yoshua yango yo na pesi lisusu mbote na maman Zozo na Inde na pesi mbote na bayo maman Alice Landu na pesi mbote na bayo nyonso yanga ya chaque jour ya mikolo nyonso nzamba mona papa mbola bino merci à nous pour l'invitation na biso Josué na sima caméra na pesi yo merci Jack Kanangila na pesi yo ayope yango wana on se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité avec un autre invité sur un autre sujet. On se revoit. Bye bye. Bye.